tokokoba bandeko ko yamba mituna miabino sika tokozwa nkoma ya ndeko Baby Grace Mabana na Notre-Dame d'Afrique. Alobi mon père ndenge nini moto akoki koyeba mabongi ya etinda wa ye awa omokili pe mokano mwanzambe na bomo ibwaye. Merci mingi nandeko mituna kitoko penza. Boni moto akosala pota yeba mosala nzamba peseki na mokili. Pe boni akosala pota yeba bolingi bwa nzambe mwango mwanzambe. Manso makoleka onzela losambo pe okati ya losambo yango osengeli kokokiso to bengi na lifalansa discernement to pe bososoli elingi koloba nini kokamata ngonga ya kotuna nzambe alakisa ombele na bilembo eloko nini alingi osala na bomoi boyo mbala mingi ezalaka penza susi ya bato te. Zambi mbala mingi moto akosambela pote nzambe asala oyo ye alingi bo moto nakamatanda kisa moto alingi asala mobembo atika mboka ya biso akende kofanda na mboka bapaya akosambela pote nzambe apesa ye afungolela nzela pote akende na mboka bapaya okosambela pote nzambe asala oyo yo lingi. Kasi mo Kristo asala ka bongo te. Mo Kristo asengeli kosambela pote na bomoi boye volonté ya nzambe ekokisama. Lokola Yesu tango apesi biso losambo atata abiso alobite tango bokosambela boloba te po ilingi yo basala yango nse lokola bakosala ko likolo. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ezalaka ndenge wana. Mo Kristo mosala na ye koluka volonté ya nzambe. Eloko nini nzambe alingi. Nazali chômeur nazala mosala te nzambe olingi na sala nini. Esika te tango sambela komemela nzambe ba solution. Mbala mingi tosakana na nzambe. Zambi na losambo la yo memeli nzambe deja solution. Lokola soki motaki epa ya monganga pe akoyebisa monganga komela ngai kisi oyo. Ezalaka te okoyoka monganga kosala mosala moye ya kodiagnostike pe ye moto akoyebisa yo kisi osengeli komela. Kasi pa ya nzambe tosalaka bongo te moto ana problème ake pa ya nzambe na solution. Nzambe pesa ngai eloko songolo topakala te tosengeli kokende pa ya nzambe koyebisa pasi ya biso pe kotuna ye tosala nini volonté na ezali nini. Talaka ndenge mo Kristo akosambelaka soki otuni nzambe volonté ya nzambe akolakisa yango na bilembo oleki na discernement kokamata ngonga penza kosambela mbele mikolo misato to pe kosala neuvaine pote nzambe a révélé yo volonté ya ye pote nzambe alakisa bolingi boye okomona nzambe akopesa yo yano pe akoyebisa yo polele na nzela ya bilembo eloko nini ye alingi po ya yo. Torozwa mituna misato andeko Raphaël uto paroisse Saint-Pierre ya Yambo ezali est-ce que maman Marie azalaki présente mokolo ya mbuta ya Yesu ya mibale est-ce que apostolo Mathias akutanaka na Yesu pe ya misato ya jeudi père alobaki ke bamboka misusu basepelaki mbuta ya Yesu kasi bongo mokolo ya lomingo basepelaki eyenga nini. Voilà. Mituna ya ndeko Raphaël. Merci mingi na ndeko Raphaël eyano tokopesa tokobana na motuna ya suka na mboka iyebikolo biye basepelaki mbuta ya Yesu likolo mokolo ya mine yeleki mokolo ya lomingo oyo elandi bakosepela bongo eyenga ya sambo sima ya pasika eyenga ya sambo ya pasika tope 7e dimanche de Pâques bongo motuna ya yambo Maria mokolo ya mbuta ya Yesu likolo azalaki te zambi na buku abikela bapostolo tope na sangola masantu Luka na eteni ya tuku ibale na minei molongo motuku itano kende liboso tope na buku abikela bapostolo eteni ya yambo molongo mwa yambo kino mazomi na moko tokomono te Yesu amemi bongo bazomi na moko amemaki bayekoli baye banso te balobi te mama Marie azalaki okati ya bango amemi bayekoli baye zomi na moko na nzela ya Betania pe kuna
asololi na bango sima masolo abutio likolo. Marie azalaki te kasi Marie azalaki na Cénacle. Tokoyoka yango na acte 1:14. Buku ya bikele teni ya yambo molongo mazomi na minei epai wapi balobi te na Cénacle. Tango bapostolo basangani po ya kozela elimo santo sima mbuta ya Yezu likolo, Marie azalaki wana elongo na bango. Acte 1:14. Motuna ya mibale Mathias. Mathias azali bongo moto oyo bapostolo bakopono na buku ya bikele ya bapostolo pote azwa esika ya Yudasi. Zambi lokola Yezu alingaki te bazala zomi na babale, moko wa bango Yudasi awei, yango wana bapostolo po ya kokokisa posa ya Yezu. Bakopono, bakosala maponomi, pe na maponomi mango, bakopono Mathias pote azwa ebonga ya Yudasi. Kasi soki totangi malamu na buku ya bikela, tokomono te na eteni ya ibale, acte 2, epai wapi baponi Mathias pote azwa ebonga ya Yudasi. Bakoloba polele te topona kati ya baye bazalaki na biso wuto libandela. Lokola te baye bayokaki mate ya Yezu Kristo. Baye baki Yezu Kristo to baye Yezu ayebaki. Kobanda bandaki mosala moye ya koteya mokolo akulaka batisi mona Yordane pe abandi mosala moye kino mokola butio likolo. Ezalaki critère, ezalaki bongo na lobakutu ni lokola profil to pe ezalaki mabongi kati ya mabongi maye moto oyo akoponoma asengelaki kozala na yango. Moto bakopona asengeli kozala moto moko azala mabongi pe kati ya mabongi mango asengeli pe kozala moto oyo ayebaki Yezu kobanda libandela, kobanda tango Yezu abandai koteya ti na suka ya bomoi boye avance. Elingi koloba te Mathias ayebaki Yezu pe Yezu ayebaki Mathias. Tozali kokoba bandeko toko yoka pe mituna ya ndeko mususu atindeli biso na nzela ya WhatsApp toko zwa yango. Mama Regina Botenga Nzambe, merci pour la catéchèse kitoko penza. Yezu alobi tokende tokomisa bato nyonso ba disciples, c'est-à-dire sans exception. Mais natuni boy. Ndenge nini tokoki ko obéir na ordre wana ya Yesu Kristo sans que to transformer mission wana en une sorte d'agression culturelle ou à une sorte d'agression tout court. Et puis, comment tokoki ko concevoir évangélisation moko non agressive sans dissoudre le sel de l'évangile nakati ya discours moko un peu fade que culturellement correct pona kosukisa balobi boko ya bayekoli bazalaki ko douter malgré ba se prosternaki mais nalingi na tuna boy comment Yesu a pesaki solution na doute na bango, comment Jésus avait pris en charge le doute. Il y a quelques bayekoli oyo bazalaki ko douter malgré ba se prosternaki abutaki so likolo malgré alobaki ke likolo pe na seza ya ye mais abuti sans ko résoudre doute. Il y a quelques disciples wana pona ko sukisa Matthieu pardon a sukisi évangile na ye na boko maloba ya Yesu, mais on dirait que récit ascension ezali ko concerner yete. Merci nganga Nzambe mokolo molamu. Merci. Merci mingi na ndeko Joseph wa Maria po ya mituna tuni. Yesu alobi te bokende bobatisa bato na bikolo binso bopesa bango batisimo pe boyebisa bango te basengeli kobatela mibeko mingi penza sango elamu. Ekokokisa mandenge nini? Basengeli kokanga bato na makasi po te bakoma bayekoli ya Yesu Kristo bongo na bongo eyano ezali boye. Ezali lokola principe to pe ezali maloba Yesu abimisi po ya kolakisa bango nzela basengeli kolanda. Kasi moto azali libre. Liberté ezali. Lokola Petro baka Yesu aye po ya kobikisa biso bato.
kasi akobikisa bato banso te mpo boko bakoboya na bango. Soki moto aboyi Yesu akosala nini? Akokanga yo na makasi te, akosengisa yo te, akooblige yo te. Se bongo pe mpo ya sango elamu Yesu yeme ayebi te boko bakoboya na bango, kasi ayebisi bango te basengeli kosala makasi mpo te moto nyonso ayoka sango elamu mpe abongola motema. Soki moto aboyi bokokanga ye na makasi te, ayebi yango. Yango wana kutu alobaki na sango elamu santuluka eteni ya zomi: tango bokokende esika bakoyamba bino bofandi, esika baboyi koyamba bino bokende na bino. Alobaki yango deja, ayebaki te atako tozwi etinda ya kote ya sango elamu na bikolo biso, ya kote ya sango elamu na moto nyonso, bato banso bakoyamba Yesu Kristu te, boko bakoboya. Kasi atako toyebi te boko bakoboya, posa na biso, mission ya biso etinda ya biso ezali te moto nyonso ayeba Nzambe pe abongola motema. Motuna ya mibale etali bongo tembe, boko bakobete tembe. Yesu Kristu ayebi te biso bato tozali parfait te, ayebi yango. Moto azali parfait se Yesu yemei, moto azali parfait ezali Nzambe. Moto azali ata na mbeba yoko te ezali Nzambe. Moto nyonso azalaka na mbeba. Baye aponi ayebi te bazali na mabongi, bazali pe na mbeba, bazali pe na limite. Yango wana azalaki un utopiste te. Lokola moto yo akoluka moto azali parfait. Tokopesa malako pe na baye balingi babala, olingi obala. Mobali akoluka to pe oponi mwasi olingi kobala. Koluka perfection epai ya moninga te. Kokanisa te mwasi olingi obala azali na makambo nyonso se ya malamu. Tope bolonga ni boyo olingi obala, mobali olingi obala na yo na ye azali se malamu na makambo nyonso, ezali illusion. Yango wana pe Yesu Kristo ayebi yango. Bapostole ye akotinda bazali parfaite, bazali na mabongi kasi bazali pe na mbeba. Bakobeta tembe. Certains eurent de doute. Na Matthieu 28 de 16 à 20. Kasi atako bazali na mbeba ya bango, boyambi bwa bango na une komélité, Yesu asali bango confiance. Kopesa confiance na moninga, faire confiance à l'autre. Atako azali parfaite, je vous fais confiance. Nzambe, Dieu nous fait confiance. Apesi biso mabongi kasayebi te tozali pe na mbeba. Yango wana lokola il nous fait confiance, apesaka biso makabo mae, akopesa yo etinda. Boko bazali banganga Nzambe, bami bonza basusu balakisi, basusu bazali kosala na politique na ba entreprise, ezali etinda Nzambe apesi. Atako tozali parfaite. Yango wana pe kosala se bongo pe ba apostole bae, apesi bango etinda, pe azali na elikia te, atako naino babongite, kasi na moi bakolenda. Na moi bakokoma mûr spirituellement. Yango wana lobi na bango te, ngai nazali na bino kino suka molongo. Lokola te bakobeta tembe, bazali parfaite, bazali na mbeba, kasi lokola Yesu akozala na bango akokamba bango, na moi akosalisa bango pote balenda penza na boyambi. Ya solo ndenge ndeko Joseph wa Maria alobi, Santo Mateo alobi likambo ya mbuta ya Yesu likolo te. Tomoni te asangisi bango, ayebisi bango tazali na bango kino suka molongo, kasi atalisi biso esika Yesu abuti likolo te. Zambi na sangwelamu baye bakomi sangwelamu tango bakokoma yango, bakomi manso te. Basusu bayebaki te moninga si akomaki boko makambo, tango ya kokoma kozongela yango te. Likambo mbuta Yesu likolo, Marko si akomaki yango. Akomaki yango, lokola Marko akomaki sangwelamu ya yambo ya Mateo. Toyebi te tango Mateo akokoma sangwelamu ya atangaki ya Marko. Lokola Marko akomaki yango, ya kozongela yango te. Kasi Santo Luka nde akozongela yango, pe akobakisa boko makambo, ma Santo Marko alobaki te. Mingi penza kotalisa biso te, Yesu abutio likolo, sima ya mikolo tukui nei kobanda sekwaki. Wanezali innovation, wanezali makambo ya sika, Luka kobaki. C'est pas ya Marko ezali te.
akotalisa biso mpe esika kani abutaki o likolo alobi takamati bayekoli bakei kuna na nzela ya Betania mpe abuti o likolo. Talaka makambo Luka akobakisa kasi Mateo akomi yango te, mbele Zambi ayebaki te, Marko asi akomaki yango. Tokoko babandeko mituna miabino to yambi yango na 09 98 23 97 23 tozwandeko na singa. Allô? Allô? Boboto Mamarégine, Boboto Frère Roger. Bondeko. Bondeko maman. Saï Antoine Okitaloa, ma paroisse Notre-Dame de Grâce. Oui. Frère, madame, mon mission ya mission balé. Bito ni sebi ke Yesu akala ki mission afandi côté, te alobaki lokuta atambala yo côté. Te Yesu amataki na likolo. Est-ce que biso bato ya masumu, tokoni mataki lokola ye amataki? Bongo oya ni balé, na jomu na acte 23 banana 8. Basadducéens bakolobaka te c'est quoi ezalité angélité elinope te kasi bapharisien bakondimaka mana manso biso mpe lokola tokondimaka yango. Est-ce que omokolo mina ata sadducéen moko te azalaka mpo ya kolimisa baninga po Yesu azalaki na bayekoli pendant 40 jours. Lelo Yesu abuti likolo basadducéen te lelo ese bakondima yango. Merci Antoine Notre-Dame de Grâce. Merci Nayondeko. Merci mingi nandeko uto Notre-Dame de Grâce a na ngumba kisasa. Mutuna yambo etali bongo Yesu Kristu azali na mbeba ta butio likolo. Bongo biso bato masumu toko buto likolo Yesu ayebisi polele. Alobi te sika ya tata epai ya tata bisika bizali mingi. Bisika bizali mingi lingi koloba nini te moto nyonso oyo abongoli motema yambi Yesu Kristu azali na sika epai ya tata. Bisika bizali mingi lingi pe koloba te atako tokozwa esika ya Yesu Kristu te kasi esika ezali pe po ya biso. Lokola te Yesu Kristu abuti o likolo esika bapesi ye ezali ya kembo. Afandi o loboko la mobali la Nzambe tata. Ndenge ekomami na mikanda misantu na buku ya bikela pe na mikanda ya Santo Paulo mingi penza mokanda ona ba Efese. Afandi o loboko la mobali la Nzambe tata wa bokasi bonso. Zambi ye babongisela esika na lokola azali Nzambe mwana wa Nzambe pe Nzambe. Kasi biso bato masumu soki to bongoli mitema, soki to sali tobela totiki mabe, to lukise bolamu abaninga, esika ezali pe. Atako tokozala lokola Yesu na loboko la mobali la Nzambe tatate, tokozwe esika wana te kasi bisika bizali pe po ya biso, bisika biye tokokipe komone longi ya Nzambe, kosepela, kokumbamela ye, butu moi bongo na bongo. Motuna ya mibale, basadducéen bango bandimaka nsekwa ya bawate. Bongo tango Yesu asekwi, po na nini babongwa mite? Bakobongwana, boko kati ya bango bakobongwana. Soki totangi buku ya bikela ya bapostolo, tokomono te bato ebele penza bakobongola mitema po te balanda Yesu Kristu. Tango elimo santo akiteli bapostolo, babandiko te ya sango elamu. Bato ebele babandiko landa bango. Kati ya bato bakolanda bango mbele na basadducéen. Bazalaki kondima nsekwa ya Yesu Kristu te, bakobongola mitema, boko kati ya bango bakobongola mitema pote bayamba Yesu Kristu oyo asekwi. Tokozwa nkoma ya ndeko mosusu to ya manano ya ndeko akubenga biso tozongela nkoma. Allô? 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 Voilà, ndeko ezali na retour te. Tokozwa nkoma ya ndeko Wivine na paroisse Sainte Famille. Bonjour ma radio, est-ce que prière ya Angelus na 12h eza heure ya visitation? Voilà mutuna ya ndeko Wivine. Merci mingi na ndeko Wivina. Zambi na buku ya bikela ya bapostolo. Tokomono te midi ezali ngonga ya ba révélation. Midi ezali ngonga oyo Nzambe alakisaka bato bolingi boye.
ezali ngonga ba vision midi soki totangi acte 8 tokomono te anzelu abimeli Filipo na midi na ngonga ya midi abimeli ye ayebisi ekende na nzela ya Gaza okomono mo Ethiopia pe otambola yo na ye longo na acte 8 buku abikele teni ya mwambe tope na acte 10 buku abikele teni ya zomi epai wapi pe Santo Petro akozwa pe vision na midi yango wana lokola pe Santo Luka akomaki sango elamu ya ye akomi buku abikela tomoni te na buku abikela midi ezali ngonga ba révélation ngonga banzelu babimelaka bato Santo Luka akomaki pe sango elamu ya ye balobi te anzelu abimeli Maria balobi te tabimeli Maria na midi kasi lokola Santo Luka akomi sango elamu ya Santo Luka akomi pe buku abikela bapostolo na buku abikela atalisi biso te mbala mingi banzelu babimelaka bato na midi yango wana pe na tradition ya ecclesia na mimeseno ya ecclesia tokoma koloba te mbele anzelu abimelaka pe Maria na midi yango wana tosalaka Angelus na midi po ya kokundola boni anzelu Gabriel abimelaki mama Maria Santo Luka eteni ya yambo po ya koyebisa mama Maria bolingi bwa Nzambe boni aponami po te azala mama wa mobikisi. Tozwa mituna ya ndeko Aminata mbote sango Roger mbote mama Regine botondi sango na matea malelo pona nini bandeko basusu basepela ki yenga ya mbuta mokolo mwa poso biso to sepeli mokolo mwa yenga pona nini différence ina. Merci mingi na ndeko topesaki yano na mikolo mileki kasi tokozongela yango na bikolo bisusu mokolo ya mbuta ya Yezo likolo oyo ezalaka bongo mokolo ya minei na poso ya motoba sima ya pasika poso ya motoba ya pasika mokolo ya jeudi basepelaka yenga ya ascension pe na bikolo biango leta andima te mokolo ya feti ya ascension tombuta ya Yezo likolo bato basala te ezalaka chômé lokola pe bandeko na biso kuna na ngambu na Congo Brazzaville jeudi ya 6e semaine de Pâques ezali chômé yango bakosepela ascension na mboka ya biso kobanda 2e république bachangeaki makambo balobaki te mokolo ya jeudi ya poso motoba ya pasika bosengeli kosala mosala yango na batate episkope balobi te po te tosepela eyenga ya mbuta ya Yezo likolo mokolo ya mosala te malamu totia yango na lomingo oyo elandi jeudi ya ascension tope lomingo la sambo ya pasika bayebisi pe na Vatican apesi ndingisa yango wana na mboka na biso mobu na mobu tosepelaka mbuta ya Yezo likolo mokolo ya lomingo oyo elandi jeudi ya ascension. Botondi sango toko zwapen koma isusu mbote sango mbote mama Regine na ningina yeba pona nini bandeko ebele balingaka kosala losambo ya katikati ya mokolo tope Angelus te eske pesameli na biso ban santé maman Bernadette bulimbisa ndenge nazali libanda ya masolo. Merci mingi na mama Bernadette ezali na molongo motuna otuni ezali bongo zambi na kati ecclesia kobanda moyen âge na midi bato batelemaka po ya kosala Angelus toyebi te biso tozali bakristu makambo tokosalaka esengeli kozwama pe na Biblia biso na ecclesia santo catholique tolandaka Biblia tradition pe magistère soki totangi na kati ya Biblia tokomono te bayuda bakosambelaka mbala na mbala na mokolo akosambela na tongo asambeli na midi asambeli na 15h asambeli na pokwa to 18h pe akosambela yambo te alala yango wana pe biso na kati ya ecclesia santo catholique losambo ya tongo ezalaka misa to pe balode ndenge tobengaka yango losambo ya midi ezalaka office du milieu Angelus losambo mosusu koyeba kozala pe na 9h to pe na 15h mosusu ezala pe na 18h oyo tobengi bavepre
mosusu ezali yambo ya kolala compli bongo na bongo. Zambi na kati ya mikanda misantu tokomona te moyuda solo penza akosambela na ngonga. Bazalaki na losambo ya midi, bazalaki pe na losambo ya 15 heures, oyo babengi prière à 9e heure. Tomoni yango na buku ya bikela bapostolo bongo na bongo. Talakati na nini mama Ecclesia sengi te lokola na midi tosengeli kosala office du milieu du jour. Bapsoma midi ezalaka. Basalaka bréviaire, babite na kati ya bréviaire losambo ya midi ezali. Kasi ezali mwa pasi po te moto nyonso asala yango. Zambi boko bazali okati ya mosala. Yango wana balobi ata kozwi ngonga ya kosala bapsome oyo mama Ecclesia bongisi po ya midi te, sala Angelus po ya kokundola boni Anzelo Gabriel abimelaki mama Maria. Kasi bo elobi mama boko basalaka yango te. Kasi tokobeta sete mo Kristo a solo katolika solo asengeli kosala yango. Tokozwa motuna mwandeko Divin Malanda kuna na paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bakongo à Brazzaville. Ezali na lokota ya lifala sasanga kusunga biso na Lingala. Bonjour à la Radio Maria, bonjour au Père Roger. Je voudrais savoir comment comprendre les deux jugements que développe le catéchisme de l'Église catholique. Si on est jugé déjà à notre mort, pourquoi attendre un second jugement? Voilà mutuna ya ndeko Divin Malanda kuna na Brazzaville. Sango Roger. Merci Nandeko po motuna otuni biso uto Brazzaville. Ezali maimauti na kati ya mikanda misantu. Tokomono te na kati ya mikanda misantu bakosambisa boko bato mokolo aliwali ya bango. Basusu bakosambisa bango na suka molongo. Tokamata nini? Tokamata jugement oyo ekosalema mokolo motawei tope oyo ekosalema na suka molongo. Tokoki kokamata moko totiki mosusu te. Yango tokamati nyonso mibale. Tolobi te bakosambisa biso mbala ibale. Zambi na Biblia ezali pese bongo. Tokamata ndakisa ya Lazare. Na sangoela masantu Luka eteni ya zomi na motoba. Balobi te tango Lazare awei akei na paradiso. Est-ce que akei na paradiso sans que basambisa ye? Basambisi ye. Zambi nzambe azali bosembo. Tango moto mosolo awei akei na linfelo. Moto mosolo amotema mabe na lobi te bato banso bana mosolo bakeni na linfelo ezali bongo te. Kasi moto mosolo batalisi biso na santu Luka eteni ya zomi na motoba azalaki motema mabe. Tango awei balobi akei na linfelo. Est-ce qu'il y a un fait sang que basambisa qui est lokola te moto na moto bakosambisa mokoloko wa bakosambisa poto kende molimo no kende na linfelo to na paradiso basengeli kosambisa po mona ni pe na kati ya mikanda misantu kasi to monite na kati ya mikanda ya Santo Paulo Thessalonique na mikanda misusu atalisi biso te na suka molongo Yesu akoya kosambisa bato banso. Pe komami pe na kati ya sangola Santo Mateo. Na sangola misusu. Te na suka molongo tango akoya akosambisa. Lokola na kati ya Biblia, balobi likambo akosambisa moto mokola wei, pe likambo akosambisa bato na suka molongo, yango na catéchisme Église catholique. Likanisi euta kala penza, kobanda batata na biso milimo ezalite bakosambisa biso mbala ibale pona nini zambi kosamba liboso tina nango ezali bongo to bengi survie de l'âme bakosambisa yo pote molimo moyo ekende na paradiso soki osalaki malamu to pe na linfelo soki osalaki mabe. Source biblique ezali bongo entre autres Luc 16 epai wapi tomondi te Lazare awei balobi te nzoto na ezali kozela molimo na kozela basambisa na suka molongo potake na paradiso to na linfelo mbala moko tango wei akei na paradiso lokola te basambisi mokola waki tango moto mosolo awei oya motema mabe akei na linfelo lokola te mokola waki basambisa ki yepe yango tokamati yango moto nyonso bakosambisa mokola liwa
pote molimo na ekende na paradis otonda lifer sika okotuna ngai bongo na suka molongo bakosambisa biso lisusu mpona nini ezali mpona résurrection de la chair nsekwa ya bawa oyo tobengi résurrection de la chair ezali na suka molongo wana etali bobele bayeba wei te na bayeba zali na bomoi yango tosakolaka na nayambi te nde aye lisusu kokata likamba bato banso bayeba zali na bomoi na bayeba wa na jugement wana jugement dernier bakosambiso po te osekwa sekwa ya bawa résurrection de la chair bayeba za na bomoi bakosambisa biso pe bayeba longi bakozala bongo enlevé po te bakota na nkembo ya nzambe o likolo tala yano nakoki kopesa na ndeko tokoyoka ndeko yo radio motuna nange ezali boye nalingi nayeba mpo ndeko moko ayebisaka ngai ke losambo ya katikati ya mikolo ndeti angélis ezalaka 3 je vous salue Marie na 3 notre père mais nalandaka radio soki ekomi na losambo ya katikati ya mokolo nayokaka mpe nini maloba mosusu estce na midi tokoki kosala mpe kaka 3 je vous salue Marie na 3 notre père to ndenge nini? Merci mingi na mama. Losambo ya Angelis na eleko ya Ecclesia ezali bongo Maria Losako mbala isato na kembo na tata. Kobanda mo santo Papa François zwa mo mesena ko sambela kembo na tata mbala isato. Yango wana pe na Angelis pe tokoma ko sala mbala mingi Maria Losako mbala isato pe kembo na tata mbala isato. Ezali mabete. Na tango ya Pasika tokosala bongo Regina Cheli, Reine du Ciel. Ezali losambo oyo ekamati esika ya Angelus na eleko ya Pasika zambie kotalisa biso boni boni tosengeli kosepela nsekwa ya mobikisi elongo na Mama Maria. Botondi sango ndeko Ruth ndeni kuna na bienheureuse Noirite pe akomeli biso mbote radio radio wangai makambo mingi ya Mama Maria ezalaka insiste mbala na mbala uto ba malongi po ya kolendisa boyambi ya bana na bilenge surtout nga naza na difficulté makasi ya ba mystère pona zwango nazwa kango na malongi te. Na effort ya mama na ngai nde nasalaka chapelet na livret ya mystère pembeni. Voilà. Décorite. Ezali lokola partage ya expérience hein? Oui. Ayebisi biso ndenge ya kosalaka. Ezali malamu mingi penza kosambela kati Ecclesia. Losambo ekoki kozala pe personnel. Yo moko oboso banzambe osambeli ndenge elimo santo akoyebisa yo. Losambo ezalaka pe okati Ecclesia kosambela ilongo na Ecclesia sambo ya Ecclesia wana tokokamata buku pote tosambela et puis losambo wana ezali na tina zambi ezali lokola kosangisa nsambo na baninga lokola Maria Losako tata wa biso kembo na tata ezali losambo oyo esalemaka na bakatolike nyonso tozali plus d'1 milliard dans le monde alors losambo esalemi na bato ebele bongo ezali lokola losambo esalemi en chaîne pe na elikia na boyambi toyebi te nzambe akoyoka po bato ebele penza basangisi mingongo basambeli bango nyonso losambo moko nzambe asengeli koyoka. Potondi mingi sango awa nde tosukisi linaka biso malongi ya mokolo malelo nini bandeko bakosimba bandeko sepeli mbuta ya Yesu likolo tokoti bongo na eleko eye Mama Ecclesia asengi te to milengele po ya koyamba to pe po ya kosepela nkitela ya Elimo Santo domingo lokoye kozala bongo yenga nene penza ya nkitela ya Elimo Santo boni Elimo Santo akiteli bapostolo na acte 2 buku abikele teni ya ibale sika toko milengele na apostolo e boko bakosala novena à l'Esprit Saint kolanda mateya kotanga maimatali Elimo Santo mingi penza makabo Elimo Santo mbuma Elimo Santo kokota na bozindo na yango kosambela pote Elimo Santo oyo mokonzi apesi biso ekoka kosala mosala na yango ndenge sengeli na bomo ibwa biso. Merci.
Merci Sango Roger pona matea malelo. Merci pena bandeko yo bazwaki ngonga pona kolanda biso botuni mituna botondi na bino banso ande to suki silinaka ya malongi ya mokolo mwalelo. Radio Maria, likabo ya mamo pona Ecclesia.